Merci mbote balandi ba Kongomani bisika nyonso zwami bino na moni bande konangai ya bandalungwa bande kona biso ya matadi mbote bisika bozali lelo totikali na 712 jours pour mandat Félix Sila Moto Ambeto parce que mikolo nyonso bo mesana chaque fois bo bando mona ngai boye ba keno mukolo moko za kolonga to rappeler ba congolais o ba ko vivre avec beaucoup de vigilance parce que Monsieur Chilombo lelo oyo boye atikali na 712 jours na mutu ya mboka bien que depuis azo mboka olenge ya nyamu et loko moko te ko changer na kati ya vie ya ba congolais lelo oyo boye bi makambo eko pela moto na kati ya mboka Kinshasa précisément makambo ya Jean-Marc Kabut et puis makambo eko leka Kisangani ezali kambo ya pasi na mawa ba Kongomani ba komi ko zoma conscience muke yango wana peut-être bande ko misu pour la première fois pona ko kolanda émission oyo tolobela mboka Congo nde mama osialo bakezui likambo na mutu te me biso to kolobela pona mboka azali moko ba résistant ona ko bunda bitumba pona libération ya Congo lokwa lelo samedi tozalaki côté ya Kingasani mbule beti mais tozalaki déterminé à sensibiliser ba jeune pona kotalisa bango maima koleka na kati ya mboka na biso nini ezoleka na mboka na biso lelo oyo boye mutu nyonso comprendre que bato alibanda bakomi kolinga mboka na biso ole bazonga na bango mboka bakomi kosala koluka manœuvre pona koya ko se maintenir na mboka na biso. Pourquoi? Parce que bazui mokonzi oyo boye aza beau frère na bango. Alors nde kabu ya soto sama liloba moko bakongomani bola na vidéo pour la première fois nazo mona mutu ba obengane na mboka batu mais azolinga tia mutu makasi nana azopesa ba mutu makasi Chilombo nana azopesa ba mutu makasi eza Nyakeru ya mwana opesa papa ngane mwana temi raison ya koloba yake no Chilombo musane ezaki beta mbunda beglise na ba parlement debout mais Chilombo na politique ako kotsa oya ba beau frère bona na vidéo et puis na simatozo nga poto sa analyste to banini ekoleka na mboka basi babengi bazobenga kende basi babengi kende bomoni vidéo wana ekoleka na Kisangani ndenge ba policier oyo Chilombo prometaki bango salaire ya $400 bazui yango te $400 Chilombo prometaki akofuta ba policier rwandais so ba policier ya biso ya Congo balobi non trop c'est trop il faut que se débarrasser na batu oyo bo yango mona Congo tango moni makambo oyo déjà bani na Kisangani ba rwandais oyo boye na ebisa bino l'autre fois awa boye ba rwandais bazovana na Barumbu ba rwandais bakovana côté ya Mola na Chibangu ba rwandais bakovana bisika nyonso toyebi yango na Kasavubu bisika oyo ba rwandais bavandi toyebi yango mais bon mona lelo na Kisangani ba policier congolais bakomi kozwa conscience maintenant kobanga est-ce que ça vraiment réellement ba policier na biso bakosela loko wana ou bien mboka ezolinga kabwana alors batuna batu bakomi kozwa bango parti pour se débarrasser na ba rwandais nde bozo mona vidéo wana ba policier congolais ya Kisangani ya Chopo bako nyata tous les rwandais opération rwandais zéro na mboka na biso. Alors ceux qui bandeko na biso déjà na Kisangani babandi déjà ko traquer ba rwandais ko zonga se ba na mboka na bango
Alors biso peuple congolais il faut tozwa conscience wana tozwa esprit wana ya kozwa ba Rwandais kobengana bango nde tomonanga à l'époque musée abanda kozwa ba Rwandais alobi non monsieur aya mboka na bino te bozonga na mboka na bino mais bon mona Rwandais ko réclamer alobi toye na Congo parce que awa boye eza malamu nde Jésus Christ na ngomba loba bolali butu mobimba bosambeli te mais ba disciple ba bien mokonzi awa eza malamu mpona biso totonga ndako misatu moko ya yo moko no mosusu wana apôtre et puis na moko mosusu ndenge ba Rwandais ba koloba na Congo tokuti bomengo tokende lisusu wapi toya to continuer koyiba to continuer kotonga toza batuchi na babanyamulenge to envahi tozala partout na Congo yango wana un peu coup de chapeau na ba policier na biso lokola ba comprendre kokanga tous les Rwandais yango tango tozobengisa mwana na Congo bitumba tozobunda banani bazonyo kola biso. Vous croyez réellement ce qui est là qu'on a longué zalaki na Rwanda? Est-ce que ba Rwandais oyo boy o bazo kanga ba na Kisangani ba zongo sa ba na mboka bango bazo mema ba na moto lipwa solo comme longué zalaki na mboka bango balengi bakende kuna te yango mwana Congo il faut la fier na mboka oyo yo parce que toza na nyonso lelo oyo boy ozomona ba italien ozomona ba indien ba libanais ba Rwandais bazo ya na mboka na biso so tali ba chinois tango bazo na aéroport ya Njili salité otali ba Rwanda ndenge bazoya posa kele kutu mais dans quelques jours ceux qui bavandi na Congo okomona bango le posé ko nyangwa na bazwa elongi ya sika pour vous dire que non il faut conscience oh to bien vers politique vers conscience ya na mutu ya batu banso conscience otala mboka na yo le kimboka nyoso ori ko vana no lelo na Congo Brazzaville ori ko vana lelo na Tanzanie mais et pas na yo et ça et pas na yo yango tozo bengisa ba Congolais tozo conscience wana mukoto so débarrasser na batu oyo boy o basobo ya kosonga na mboka na bango loka bazara sur Ruberwa depuis na Congo atika ata osomba na lopango te afutela kaka. Vous croyez réellement so eloko malonga ezaki na kati ya Rwanda bato ba na mboka na biso te bazoya pourquoi parce que baza bakuti mboka oyo boy bakonzi baza babolole loko ba Jean-Marc Kabund bakuti bakonzi oyo boy baza na vision te pona ko décoller mboka na biso ni projet ni programme ni eloko moko bo plan oyo kosala que non société ekenda liboso yango wana bitumba biso to kobunda parce que une fois que to bimisa mboka na biso na mboka bangunda ko benga ba Rwanda ndenge ba policier ya Kisangani babandi ko benga na bango basa papier mais biso to lingate to benga non seulement ba Rwanda baza na ba papier mais to benga na tous les Rwandais oza na papier allezonga na mboka na bino. Nous devons rester biso moko ba na mboka to tonga oya biso mboka mais to benga na ba Rwanda wana na chiro mona kabila ifo ba kenzela moko mais lelo oyo boy na ko sepela mukia mukende ba na Congo ba komi ko sa conscience yango bisiko ezali yo ndeko ko kanisa teke bitumba oyo boy to bundango na mutu moko ube to koresi yango mukolo moko parce que eza lito to za ko bunda ya libération ya mboka na biso eza lokola océan na kati ya mai pona ko chauffer océan et chauffer mukolo moko te so ata ndozo mona to za ko sensibiliser lokola londe na uti a mbule betelinga depuis na muka kitongo 5 heures pona nini tana ko mona mai ko tanga nzoto eza pona bolingo ya mboka parce que na lingi mboka na ngai ezala malamu na lingi teke lobi na kendo vana mboka batu babengana na ngai ube babengana na bandeko na ngande ba ko sala ba onde to ko mona yango tozo bengisa bandeko na biso tozwa conscience nous devons nous débarrasser une fois pour toutes na batu oyobo parce que lelo oyobo chilo matikali na 712 jours yena ba beau frère ne ba Rwandais yena bandeko na ba ngolais il faut bakende to banda siko kotala mutu aza na kikusu ya malamu oyo boy aza na makanisi ya malamu soit aza feriste aza na besoin aya ko investir na mboka na biso et puis tango zoya na kati ya mboka na biso il faut ko respecter mibeko oyo kuti na mboka wana eza to ka lelo to ko mona Rwanda zoya na Congo azo imposer ya mibeko aza ko imposer ya ba prix ba congolais le bateka biloko oyo bango ba na mboka ba Rwanda ba komi ko teka tina makala. Imaginez-vous un peu où en sommes nous yango zo mona biloko wana tozo sa makamu oyo tozo veiller conseil sa peuple le quoi la ba policier qui Kisangani babandi mais ça passe to bisa po ba policier qui Kisangani baza na conscience oyo boy ya kotala ndenge bato baso kotala mboka na biso na ba frontière
na ba bichu ngobila koyeba banani bazokota mais ba policier na biso ya Kinshasa musala bango ezalaka kokangaka bawewa kobeta bande ko na ba manifestation olia koyeba banani baza ba congolais et puis banani baza ba étranger mais coup de chapeau na mona Congo yo ozui conscience ya kolanda lutte bitumba otozo ko bunda parce que biso toza bato ba valeur toyaka te pona ko conscientiser koloba batala ko ba leader politique songolo pakala to yaka pour que non ozo conscience au telema au bunda pona mboka na yo makambo échanger le quoi toza na lutte ya problème ya biloko kolia toza na problème ya transport coureza te c'est ça notre lutte congolais comme à respecter na bamboka ba payande to mona ba misusu mais lelo oyo boy ceux qui ont télémité to benga na ba rwandais vous croyez que na ba France wana ceux qui ba gendarme qui ba bunda raté lelo oyo boy biso to nyata ko envier France te parce que tango biso tozo envier mboka bato misusu mais bon mona oya biso mboka biso tozo kimango ke mboka oyo boy eza kokufa mboka wana eza ka boy botala ba rwandais ndenge bazo ko envier mboka na biso botala ba rwandais bazo boya kozonga na bango mboka mais yo mona Congo il faut qu'on la fier au telema oya to sangisa maboko to bunda pombo ke kenda liboso loka ba papa mboso ba bi valeur mboka oyo te bazo pesa mboka bazo kata mabele ba pesa ngona batu oyo boy basa ba kongomani te lelo boye bi makambo yo koleka mboka na biso botala papa mboso na age na yakobela fachibe ata makambo za osimba te mboso na munoko na ye na age na ebele akobela ka fachibe eza pasi na mawa tangu ba papa mboso bo bazo défendre ba Jean-Marc Kabundo baza ba active valeur ya mboka na biso na komona papa mboso alongwe pa na ye kabu ti na kingabwa wow akende kobondo la Jean-Marc Kabundo pona nini aba ono Jean-Marc Kabundo yuko démissionner te parce que biso to bikaka awa bo bon moneli chota to ça effet politique effet populaire bota ba papa mboso baza na souci ya biso peuple congolais te soki to habito zonga muketo analyser sur le plan psychologique Jean-Marc Kabundo abeta colonel Amouli Bambata na régime na bango oyo ya babolole Jean-Marc Kabundo a respecté une institution de l'Assemblée nationale, palais du peuple à l'époque. Vous se rappelez le loco. Jean-Marc Kabundo a bouka biloko na kati Assemblée nationale. Bakiti Assemblée nationale. Oh yo, moi na Congo, na mbongo na ofuta ba pa ko futa ba impo, poto tongana ko na biso to so ba biloko. Jean-Marc Kabundo a bouka yango. Et civique loko la Jean-Marc Kabundo, asuka wana te, akena ko koti sa batu, ba progressiste. Nanda ko Jean-Marie Kasamba. Alors, tango mboso ozo défendre mutu abo. Exemple nini ozo pesa ba jeune o bolino bolingi renouvellement ya classe politique. Jean-Marc Kabundo n'est pas un modèle pour mboka na biso. Lelo o Jean-Marc Kabundo, lokola bango tu ba ebinzela à Rwanda, bakima bakenda ko zo pouvoir et pas Apollo Kagame za ko rassurer. Jean-Marc Kabundo a commis en son fait yepe lobby akoma mokonzi ya mboka. Lokola to ko mona ona Jean-Marc Kabundo o kenena oya kofinga chilombo koloba ba n'importe quoi. Alors jaga mutu ya boyo papa mboso ko défendre mboka lombo na balabala bozu mboka bomemi yango bo commissaire na ba fausse sceptique donc valeur isu eza na mboka te ba institution ya mboka eza respecté te mais pas na biso tango bino bo koloba que non résidence à Jean-Marc Kabundo ezala ki violenté mais peuple congolais to réfléchir Jean-Marc Kabundo akena ko violenter Assemblée nationale abuka biloko abenga ba milice bakena na ndaku ya Jean-Marie Kasamba babuka ndeko o bakangaye batobora bapine na ya dénoncer le kwana loba Jean-Marc Kabundo bakangaye bachai na prison tire lobo ni jugement ni justice de sema ponaye alors papa mboso bien que mbongo yoza moto ko défendre Jean-Marc Kabundo tango biso ba jeune to ko défendre mboka yoza ko défendre individu eza pasi na mawa biso to yebi mission à garde républicaine eza pona ko kengela libota mais botala na régime ya Félix ba garde républicain ba longo ko kengela libota ya président de la république mais ba kobi ko kengela na ba conseiller ya Chilombo ba kobi ko kengela bana ya ba conseiller ya Chilombo ba longo wana ba koti na bana kasi ba longo pa bana kasi ba koti pe ba makangu na ba makangu ya ba conseiller bota la place mboka za ko kende alors nde okawuya otiela nga vidéo oyo bolanda un conseiller makamba koloba et pas ya kulutu na biso pe tolinga to bunda na ba bitumba pona mboka bolanda makambo o ko sa ya koloba batuni question za la ba JR oui
Azana bango? Ah, mais oui, quand il va le dire, écoute, Nazu bango, yo kana ipso, zela nan, zala calme. Non, mais monsieur, zala na ipso. Kozalana garde républicain, ils ont péché. Et ça péché de? Ah voilà. Mais il faut avoir la qualité pour en avoir. Pour avoir la qualité, qui suis-je dans le régime? Oui. Je suis secrétaire général de la famille présidentielle. Mais c'est scandaleux. C'est très grave pour Namboka. Alors, bino ba conseiller tango ba okengaka ba makangu na bino, ba okengaka ba noko na bino, ba okengaka ba bokilo ba makangu na bino, mais siko biso siko ba bato batozanga griffe. Griffe na ngaka Congo. Griffe na ngezaka bitumba kana ko bunda bitumba butu moyi. Soki nazola na nazomona ka bande kolanga est ndeni balamuki. Soki nakola na kokanisa kuna na nini na chikapa basangi mai ezo sala pasi na mutema. Pasi yango oyo boye likola bilanda na Daniel Safu akenda kozwa poison. Siko biso na okengela biso. Tango un conseiller akoloba biloba boye. Tango un conseiller azoye ba mission na yete et puis mboso akenda ko défendre Jean-Marc Kabound. Et ça passe. Oh, c'est juste distraction pour ça comme ma peuple congolais mais nazomi tout na peuple congolais ça na sécurité. Parce que le peuple congolais muto okengela eza été. Biso ba oyo boye na ba mama ose ba ko nanda ba butu moyi. Tozani na libota ya major ni ya général botala. Olie bino bokengela peuple bino lelo oyo boye bokomi na course ya bana mura cortège ya masasi. Or masasi wana so bozu yango bopesi ba kongomani poto bengana ba Rwandais kime okota na mboka na biso. To koma pe respecter mais bino boko tambwa kana Kinshasa na centre ville. Boko tambwa na Minduki. On dirait que c'est un état de siège. Tandis que c'est un état de siège fiasco na est. Tire le oyo bobo ça sabotage ba soda na biso. Kaka na capitale a boko tambolaka. Yango toza ko senga na mwana Congo tellement etikali 712 jours bitumba oyo boye il faut to kabwana Chilombo abu pia parce que batu oyo boye baza ko mema biso na distraction bota la distraction o ba ko mema biso ndeko ya Chilombo ba memie pa ba na mutuka sas unique akuta ina Jean-Marc Kabound batobole ba pine esuki wana te policier akeko désarmer garde républicaine bota la confusion place ça na mboka bana mura basiriki bakako bena oya bango bandeko pa bayimilaki mona mura moko bakena ndaku ya Jean-Marc Kabound ba yo désarmer ba policier ou bakenga kanda o Jean-Marc Kabound basuki wana te traumatise koti na mona Jean-Marc Kabound pona ngai etaka parent naza pe na bandeko ya basi pasi naza koyoka pona naza komona ta dame ya mona mwasi wana et puis jeune fille wana. Peut-être bana mura wana ba kinetation nini soit ba ba violer eloko toza ko condamner yango wana eta ke para na côté Jean-Marc Kabound nazo miti asiko eta ke para ya baleki leki ya bayaya pona mwana mosi wana yango toza ko bengisa bana Congo babiloko misusu eza babiloko tuko sala te. Jean-Marc Kabound c'est un civique de la République. Alors bon mona keza kabal Jean-Marc Kabound motaki comment est-il possible yo ba soda ba ina ndaku na yo tomoni ba télévision ko koya ni choc ni eloko ndenge la laika kana se wana boko mona ngota ko sa distraction boko na biso yango tozo bengisa ba leader na biso ala muka yango to ko bengisa mona mboka fumu abala muzitu président élu Martin Fayulu to la muka batu oyo boy ba ko mema biso na distraction ça nini Jean-Marc Kabound ba créer opposant et pas Félix Antoine Chilombo kuna FCC ako bongisa aza déjà na champ de bataille lelo oyo boy boko mona ba Jimmy Kitenge ba Chibin baza ko aligner bango ba ko préparer bango na front. C'est le moment ba leader na ngala muka tango ba ko ba keno abako ekufa biso to ko linga te pe perdre ekufa mais c'est très dangereux et ça ba maloba o ba ko ba pour que non biso peuple congolais to la muka na ba distraction na bango wana tango ba ko distraire peuple o ko mona ko to boy ba Rwandais ba Kabila ba Burundi ba Kamere ba ko bongama na ba stratégie na bango ya mabe ndenge boza ko mona ba ko kolisa ba Rwandais na ba moto ba misu ba koma on dirait ba to maboma ba kota na capitale oh baza na mission na bango za nini ko exterminer race na biso ya ba Bantu lelo oyo bo bitumba Jean-Marc Kabound na Félix ils ont engagé peuple congolais le kota bitumba na biso za Félix il faut akende bitumba na biso za il faut peuple congolais a récupérer dignité na ye congolais akoma kolia 3 fois ndenge za à l'époque ya papa Kasavubu bana papa Kasavubu za wapi maman Justine Kasavubu botala batu oyo bo babomi mboka pendant 18 ans bango oyo bo ba kozonga ba kofinga susu bako oyo papa na biso
Kasavubu. Tant que tu as papa Kasavubu, Bazalaki na Bokonzi. En tout cas, budget 12 milliards. Si le Oyoboy. Azalaki exemple pour Namboka Nabiso. Yango wana balider na la muka. Bota la tango ba comme Nabiso na administration. Bango ba ko sa ba schéma machiavélique. Pour na koya ko luka, lo lenge ni ko contourner peuple congolais. Mais biso to lobi to ko za la distraire makamona bangote. Et ça passe na mawa. Dans un pays comme les autres, na komona ba ko zongisa batu ba ko refoule batu, mais batu wana ba ko kama. C'est que ba yebi ke awa na kati mboka na biso eloko malonge zali. Mais ba zo profiter pourquoi parce que nous avons des dirigeants incompétents. Nous avons des dirigeants irresponsables. Le quoi le Oyoboy. Quand un ministre il y a recherche scientifique. Panda. Aza ko avouer que au sein de nous, nous avons des voleurs. Bazou Bamba Yangote. Yo siko procureur général de la République, PGR. Ozo zelani di pose saisir na dossier wana. Tango bande ko na biso ya prison makala. Ba misu basa 5 ans. Ba misu su ba tile lo Oyoboy. Ba vanda 2 ans, 3 ans, 5 ans na prison makala. Basa na no bango justice te. Bazwa jugement na bango te. Bota na mboka biske za okende. Bota na batu Oyoboy basa sa pitié. Bato ba ko iba mosolo ya mboka. Bango na basa libanda. Ba ko bunda bitumba. Lokola moninga na nga molopwe. Ye wana lelo oyo bakangi za na kasho. Bisika zali to ebite. Biso tozanga batu ya kokengela biso bota na bakose ba komi na course ya ba garde républicaine. Ba indien ba komi mieux protégé. Mais bota na ndeko na nga molopwe. Muto ko bunda bitumba ya mboka. Ye wana bisika ba memie lelo obo 3e journée. Bisika ndeko na biso azali. Atiko ya libota. Atiko ya bandeko. Akei. Pourquoi? Parce que akobunda pona école. Yango tozo senga na ba résistance nyoso. To bima to bunda na pona mboka. Ba leader na biso to kolanda bango sima parce que li to ndenge na minute to ko ba l'air très dangereux makambo za mabe. Félix Mandane aussi la Union africaine moi fait est-ce que boyebi yango. Félix ayebi que peuple congolais lingi était yango lelo Oyoboy akomi ko tia ba cible ko bana ko traquer batu ko lukaka bande ko mulopwe ko landaka ba mama Osea. Tobi te lobe ko za tour à Junior, lobi kule ko za tour à Lumumba, lobi kule ko za tour na Bruno Mimbenga oto ko bunda bitumba pona mboka. Yango toza ko senga éveil ya moko na moko. Tozo conscience bitumba Oyoboy. Eza bitumba ya mboka. Likambo ya mabele. Ndenge pepe kala yemba omona wapi mboka ba mokuwa. Chilomba zumboka ko kaba yango biso ba congolais to ko vana to tikela eta mais biso to lobi to telema. To boni na Mali awa boy. Ba Français basali likita pona ko bengana président Malia Gota. Mais bota la bana mboka ba telemi ba comprendre la bi Oyoboy za makambo mboka na biso. Changement c'est le colonel Gota. Changement à Congo c'est Martin Fayulu Adolphe Muzitu. Mais yo zo zelani po telema. Soki na mboka wana na Mali baliaki président wana te, baliaki ba bimate bango baso na ba ville na bango. Ba bimi pourquoi? Parce que ba lobby tout ça qui n'a besoin de changement. Parce que mboka o eza biso to ko linga lisusu te ba français ba ko imposer biso ba ordre na bango na ba tumisusu o baza animé mitema mabe. Yango tozo bengisa. Ofana kana Kolezi, na Kipushi, na Lubumbashi, na Chikapa bisika bosangi mai na ba courant, ba transport nzele zate. Lokwa Félix akendaki na ba tourner na Kasai. Ba kangami na potopoto bandeko bolimbisa likambo ya somu ya soni na mawa. Toilette malonge zate mokonzi. Pulu le qui est dans là. Bota la bateau oyo. Alors yo mwana Congo zoza ko zela nini? Totalement. Soulèvement populaire c'est le moment. Bota la ba Jean-Marc Kabundu. Ils ne sont pas des modèles pour la mort à biso. Oza ba ko mema biso na distraction. Nous avons vu comment est-ce que Jean-Marc Kabundu s'est comporté n'est-ce pas seulement à 3 ans. Combien il a investi banda kuna lemba ba immeuble. Ba sombi banda kuna ba Rwanda. Muto akopesa mutu makase pas Jean-Marc Kabundu, c'est les Rwandais. Yango wana zo mona ba Rwandais, babo ya kosonga na mboka na bango. Yango tozo bengisa tout le monde na Congo. Boyebi, toyebi bisika ba Rwandais baza kovanda. Pourquoi toujours les Rwandais bazo ba merder biso? Est-ce que na baboka miso ba toza ko sa biloko ba ko sa na mboka na biso? Ba ko sa nango pourquoi? Parce que yo na nous télémité. Parce quoi? Parce que ngana nous na télémité yo pour na télémité. Mais soki to télémi biso nyonso, ndenge ba Malia ba télémi lelo oyobo. Beaucoup monde entend que changement zali en cours. Changement c'est nous le peuple. Changement c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Bisson de changement. Avant que Martin Fayulu aya.
avant que musu toya yango wana ndi changement lelo oyo Kabila avant de kimia na bato ba ko mona Kabila on dirait kizengi or Kabila aza ko préparer plan B a ko se ba Rwandais moko apanzi bango na Congo mobimba biso toza na distraction yango nazo bengisa conscience na moko bitumba oyo to ko bundango eza bitumba oyo bakoko na biso bakufa ba Polo Kito bana papa biso nzenzalandu bakufa pona mabele na oyo lelo oyo bo ba ko mema biso na distraction Kabila ako présenter na justice bandeko boye ba Kabila kotika jamais ko kene liboso bazuzi barosi mukendi bakufa pona mboka oyo bo ba Thérèse Kapangala lelo oyo bo komona makambo ko lekana est na régime ya Félix bazo violer ba mama na biso ba Rwandais ba koti na parc ya Virunga ba bombi ba nyama. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sécurisés. Toza sécurisé dans un régime oyo boy et le kwa liboso ba ko sala ka ko yiba mambongo. Le kwa lelo o ndenge to koloba. 58 millions de dollars mususu. Ba tu ko yiba yango na projet moko na présidence. Et pas ya Guilain Nyembo, directeur à cabinet à chef de l'État. Soit-disant chef de l'État. 58 millions de dollars. Mais bana Congo, biloko boy fait pesa biso kanda. To kozela nani akwa ko buna place na biso soki yo télémité. Botala batu oyo bo bazana société à peuple té. 58 millions de dollars. Après caméra ko ibo 57 millions. Après mutu wa Covid oyo bo eteni longondo kozwa ya 16 millions. Après oyo bo akaja badubola ancien ministre ya économie ayiba pe oyo mbongo ya ba pétrolier. Boko mon économie course au pouvoir, course ya ba garde républicaine. Biso siko tozanga bato okengela biso. Yo siko mutu zanga mutu okengela yo. Yango naza kotele misaba na Congo. To simba na maboko poto bunda. Bitumba o soki to gagner. Eza yo mutu gagner yango parce que telemaki. Mettons aux zela bato misuba ko bunda. Depuis bato o babenga bango ba ko bunda. Na mboka na biso est-ce que boki qui me continue état de siège? Le lo o to na 50e journée. 50 jours na mboka na biso. Plus de 70 forces armées étrangères. MONUSCO na kati est capable de kotia kimia na kati est na biso. Pourquoi? Parce que bato oyo ba comprendre que non, toza distrait. Toza na bon côté, yango tozo senga unité nationale. Tozo senga ozo conscience, to telema po to benga banguna. Tant to benga banguna, de to organiser ma pona me malonga. Parce que lelo oyo botan na bandai ko bela, élection ko za te. Lelo oyo bomon, place to komi. Bazo me mabiso ka bozing song. Ba ko me mabiso na lokuta. O nombonga mapona mezate. Mais mbongo ya mapona mezate, mbongo ya kosoma minduki poto benga ba Rwandais zate, mais mbongo ya ko détourner zali. Où sommes-nous? Peuple congolais oza wapi? Telema wa ko se rejoindre na bitumba oto ko bunda. 58 millions de dollars lisusu na kati ya présidence. Ba videti manga ba ko sakana ba généraux, ba ko sakala mbongo, ba ko bwaka pa ba musiciens, ba bosani mission régalienne na bango. Babosani misala oboy balapaki seleka o balobaki tokobunda pona ekolo toko défendre ekolo na biso jusqu'au sacrifice humain mais bota ba généraux na biso bota la bato bazana présidence bota la badika o baya na présidence musana baka koiba chilomba komisi limité komi ya bango akomi ko imposer bato ba prix ya banda kuna limité soki nda kuneza ki $30,000 ya ko pesa $70,000 Mbongo wana Félix azu yango wapi? Mbongo Félix asombi ba 500 jeep encore ba député azu yango wapi? Mutu akoloba ke mboke kufi. Yango wana Nzambe na ko sambela peuple congolais ko sambela. Nzambe tala régime oyo malamu. Jean-Marc Kabund a démissionné de talibisoté. Bisika nyonso Jean-Marc Kabund a okende. Na ba dégâts nyonso oyo Jean-Marc Kabund asali pona mboka oyo. Amona molili malédiction elandaye. Nde ba kota ki na ndako na bango ndenge peuple congolais lobaki Nzambe. Ba na bango ba sente bango et pas ba chauffeur na bango. Lokola lelo Nzambe okaki losambo ya peuple congolais. Bango na bango mo ba bonda kubunda. Ba kota ba violer na bandako na bango. To modi banzela nyonso Jean-Marc Kabunda okende. To modi bisika nyonso Jean-Marc Kabunda okende pona ko déstabiliser peuple congolais o akotele mazui conscience pona ko bunda pona ko bibisa mboka na libération banzela nyonso ezala mboso o akokotela Jean-Marc Kabunda. Malédiction bana na bango aneo Nzambe toyo kadika mosusu asike bimi to quand même que non mboso c'était Jean-Marc Kabund. Pourquoi? Parce que batu oyo baza inconscient baza na souci à peuple té ils a pas sina peuple congolais fungola miso soki otelemité
nani mosusu akotelema yo nde yaya libota yo nde héros ya famille yo héros ya Congo yo Lumumba totala age Lumumba azalaki nango yango wana mona nga nazwaka esprit wana nyonso nazwi esprit ya Lumumba nazwi esprit ya Pierre Mulele nazwi esprit ya Mbuza Mabe nasangisi yango na nzoto nanga pasi nga banganga te bomona bitumba biso tobunda yango entre la patrie ou la mort serment nga la pepa nzambe yango wana parce que je sais là où je viens na mboka nanga ma ezate ma ezate que non ma rivière mais ma ya malonga o mutu akomela lo c'est la vie ezate nzele ezate bana bumba bazana kura bamona yango te na est bazana insécurité c'est ça mission o ebwe nzamba benda biso totangi ba classe to sali classe ya journalisme mais nzamba longoli nga na musala o natangele wa classe abengi nga pona ko bunda bitumba mboka siko yo mutu otanga classe ya bunda mboka ovando kangi maboko okozela na yebi bisika na uti na yebi histoire ya mboka yango no komona naza ko bengisa yo oya to sala force to conjuguer befort to bunda ensemble tozo senga na ba diaspora bomoni na Mali diaspora ya Mali basini balobi ezali kambo ya mboka ba français ba imposer bango ba djihadiste eza ba français mais lelo oyebwe diaspora Mali za soudé lelo oyebota ba malien ezotela te ko na za opposition bango tout parce que ezali kambo ya mboka na bango mais yo ndeko vana na poto tulo mbako zo mbonga ba kongola ko iba akotindela yo okoma ko tchola biso opa ba ko na bunda bitumba il faut batindela bino loko non tango biso zo kiri kanisi tato koti na bitumba oya mboka to saki mbongo te bitumba to ko bunda soki omoni ke nzamba pamboli okoki kosunga eza makambo te ke onokoma kochola bato parce que lelo oyo boy bato ba ko kufa lelo bandoko na biso bele bazana makala o ba bomba bango na régime ya Kabila bazwa guerre de cause bandoko na biso IDPS to ba même mais banani ba ko se réjouir lelo n'est-ce pas bato bavana ki na poto lelo o tala bango musaba e ba kotambola musala bango kotamboka ba western ba ko wela ba métis nyonso ya Gombe alors bo cesser na biloko wana boti kabilo kona ko décourager biso ba jeune o to telemi to suis conscience le quoi ba jeune na Soudan le quoi ba jeune na Mali ba telemi po ba bunda po na mboka na bango yango na zo bengisa peuple congolais ba résistant nyonso to telema opération bengana rwandais le lobo moni ndenge bazo benga ba rwandais na Kisangani bazo kanga bango bazo matia bango na moto biso na Kinshasa nde cerveau moteur Kinshasa nde miroir ya mboka soki to telemi ba rwandais ba kokeni soki to telemi ba Uganda ba Burundi ba kosala nini ba kozonga et puis tokoya ko imposer mwana musala oyo akozala président na biso pour que non azongisa ba investisseur baya botala depuis Tshilombo ya na pouvoir combien d'investisseurs a bengi bango à part koiba dans 3 ans Tshilombo sombe limité mobimba dans 3 ans azu bandeko na e bake kosomba bazui mine espace minéraire nyonso ya Katanga alors j'ai la batu oh vous croyez réellement que batu auto otika bango alors bisiko zali Zouabi qui n'a papier le lot samedi le 15 janvier 2022 Tshilombo atikali jour J moins 712 jours lobi tango tokoya 711 et puis c'est comme ça yango wana toza ko bengisa bitumba ya mboka omona wapi soso akabapesi alors yo siko mwana Congo osoni okaba Congo na maboko ya mongona mais kosimba te pourquoi parce que esprit ya Pierre Mulele za na kati na ngai na kobanga te ko défendre mboka na ngai pona yebi bandinga kuvu bakoko na biso bazana kati na biso tokobonga te ingeta na ba oyo nyonso bazo bunda bitumba na conseil c'est pour la libération ya mboka na biso ya lelo to suki awa liloba suka pona journée ava to kaboneza que no peuple congolais to CDT mission na biso za opération sauver le Congo ndenge mama na nga osela de la presse alobaka opération Jeanne d'Arc soko sepeli na liste auto ko bunda ba conseil ba orientation na bino numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 bengisi ba leader na nganyo soto za conscience parce que mopanzi ya Joseph Kabila a komote ba stratégie kuna na Rwanda ba créer Tshilombo opposant Tshilombo ayebi bisika ko kendete yango wana vigilance toujours bisika tozali parce que bitumba oyebwe Tshilombo déjà comprendre que non l'amour que commis déjà permet na ko gagner victoire ba banyamulenge ba komi ko banga ndenge lelo boko mona ba ko senga to batela bango mettre ko batela bango te parce que biso toza na opération sauver le Congo soki nzamba lingi nde tokutani lobby ingeta